batata bamama mbote na biso mbote lisusu azoloka te bakinoise na bakino mbote na biso mbote lisusu nasepeli na ndenge koya ebele bomibetela maboko bino moko moto oyo bomibetela maboko nayebi ete oyo babenga yango grand libulu boye te babenga yango nini grand libulu babenga yango nini grand libulu me bozalaki awa bandangonga nini bandangonga nini bandangonga nini nazoyoka te nazoyoka te oye mpona nani mpona nani mpona nini mpona nini bomibetela maboko mpona endurance na bino natondi bino botondi bana changu bazawa bana changu baza wapi bana changu baza wapi botombola maboko likolo changu tombola maboko likolo bana changu bazawa bongo bana funa baza wapi bajeune ya funa baza wapi bajeune ya moamba baza wapi bomibetela maboko bongo bana ya lukunga baza wapi bana lukunga bometa maboko lukunga merci boyebi ete ezali sorti liboso na ngai banda tata mokonzi ya mboka anome nga lokola ministre d'État ministre ya justice mpe garde des sceaux ya mboka bobetela faci beto maboko natondi tata mokonzi ya mboka botondi bote bote ingratitude efutaka te ingratitude aprometaka le 20 janvier 2024 ete akokotisa opposition na gouvernement bote na avant aformer gouvernement na ye akontaktaka biso opposition républicaine bote natondimaki kokota na gouvernement ya ouverture bote na bonde apesi biso ministère ya munene parmi ba ministère ebele bote bobetela papa Félix Tshisekedi maboko natondi mpe bino botondi bakinoise na bakinois po ete nayaka awa pendant campagne électorale en tant que candidat président de la République boete nazalaka numéro combien nazalaka numéro combien numéro combien grâce na bino ya bavoix na bino nazalaki parmi 5 meilleurs candidats oyo bovota na élection présidentielle na mboka oyo bomibetela maboko batata nyonso banosala munoko ebele batikalaka na nsima na biso na élection boyete batikalaka wapi batikalaka wapi olakisaki bango ete bajeune balembi batata bajeune balembi banani bajeune congolais baleli rupture baleli nini balingi rupture na mboka na boyebi tango yango
nommé biso et pas tata mokonzi ya mboka lokwa ministre ya justice. Action ya liboso ezalaki kozongisela ba innocent mapango na bango. Tosalaki nini? Tosalaki nini? Toyaki awa na njili awa na changu boyete. Tozongiselaki ba mama na batata ba terrain na bango nyonso boyete. Contre ba menace ya bato bakanisaki ba makasi boyete. Tokendaki na matete tozongisaki terrain ya bana matete boyete. Boyete. Tomoni pete bana mitrai bana problème boyete. Bana mitrai bazawa. Bana mitrai bazawa. Bazawa pi. Tomo la lobo likolo. La lobo likolo. Tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesi biso mitindo ya kozongisa ba innocent na ba droit na bango. Na eloko ata moko te ekofaire reculer biso boyete. Balingaki baboma biso bakoki te boyete. On ne verra vraiment que ce qui ne nous tue pas nous rend encore plus fort. Tokotika te tokontinue kotrake bango tina suka. Eloko ya mibale tobimisaki ba innocent na ba prison boyete. Ata mokonzi ya mboka alobaki to désengorger ba prison mpe to désengorgeaki yango systématiquement boyete. Innocent babimaki balingaki bautilize babande criminelle mpona kofaire porter biso responsabilité ya criminalité. Ezalaki lokuta na bango, ezali lokuta ya banani, ya banani. Mpona totika bato bakontinue kokufa na makala, tokotika bango te, tokosala nini? Mais pendant ce temps, na bino toti kolancer opération zéro nini. Opération nini. Opération nini. Opération nini. Nazoyoka te kuna opération nini. Kuna baloba nini. Bongo kuna na droite nga baloba nini. Nini. Mikolo la kina opération nini rosala. Zéro kulune la kisinini. Et la kisinini. Et la kisinini. Et la kisinini. Bon, sanction contre Bakuluna, auto-jeu Ezanini. 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 Sanction contre Bakuluna Ezanini. Nazo katebino ndebolo bango. Caméra, bota la population, botala. RFI Ezawa. À droite de l'homme Bazawa. A comment funda ngai. Ezanga te za peuple. Ezanga te Ezanani. Ezanani. Botala. Bolingi nini sanction contre Bakuluna. Bolingi nini. Peuple lingi nini. Peuple lingi nini. Peuple lingi nini. Peine de mort. Peine de mort. Peine de mort. Bolingi nini. Omi bete na maboko. Peuple lembi kuluna. Peuple lembi nini. Olembi nini. Est-ce que kuluna leki leta na makasi. Bakoma koboma batu. Bazobotola batu biloko na bango. Ma famille est venue tika là-bas, orphelin na ba veuve boyete. Boyete. Atu bisu batika là-bas handicapé. Sobimi na cop. Mesure de prudence. Okutani na kuluna moko non seulement botolio mbongo na ya cop, mais papolio penini. A papolio nini. Mutu abongo ifo nini. Mutu abongo ifo nini. Ifo nini. Ole ba ete kuluna
nyonso tokanga peine de mort ekozala exécuté. Bolobela bato ya badroit de l'homme wana bolobela bango ete toyebi baje na bango toyebi nini balobela bakuluna bafamille batikaki kuluna nde mpe droit de l'homme wana boyete balobela bango nini Félix Tshisekedi, Maman Première Ministre Judith Soumino Bayoki Bino, Bobetela Bango Mawoko, Bayoki Yango. Boyete nako poursuivre Bakuluna Tina Bawese, Tina Wapi, Tina Batoilette na Bango Tokanga Bango Kuna. Tokotinda Bakuluna Nyoso na Angenga Wapi. Na Buluo wapi bomonaki opération ya liboso ebandaki deja bomoni yango opération ya mibale ya kotransfere bakuluna nyonso po ete exécution ya peine de mort un jour esalema ebandaki dimanche ya mibale kozala dimanche oyo lobi bakuluna ebele baoke wapi sokozalaka na mwana ana kuluna bolobela ya bandosenga pardon na nzambe asenga nini abandosenga nini atubela bakuluna babandosala nini nyanya action ya misatu bomonaki ntango tozalaki nommé toréhabilité bainfrastructure ya misala nyonso ya bafonctionnaire ya ministère ya justice tosombaka mipuka oyo topesi bafonctionnaire lelo oyo fonctionnaire ya administration ya justice soki aye na mosala eloko ya liboso esengeli amela ntina ye na mwa lipa asala nini tobankarize bafrais nyonso ya justice lelo oyo epekisami na magistrat na greffier na bango nyonso batushe mbongo ya justice na maboko toyokani basala lisusu te erreur ya kosimba mbongo wapi nyonso esengeli efutama na epai ya leta epai ya nani soki oza interpellé epai ya magistrat epai ya OPJ asengi yo amande boyeba ete esengeli kofuta yango na banke wapi oyokani action mosusu oyo tomene tokangisi miyibi nyonso ya mbongo ya leta miyibi ya mbongo ya leta baosa nini bazokangama baza ebele soki boyebi yango te baa na makala toyokani malgré bakomba bazokombatre biso me boyeba ete tokotika te tokolanda bango ntina suka toyokani boyebi baka emblématique bato oyo bamekaki koya kocorrompre biso bato oyo bande koyiba mbongo ya baentreprise publique tokangisaki bango toyokani na apres wana boyebi ete nalekisaki réforme moko ya monene oyo ezali koprotege baentreprise publique na biso contre basaisie contre miyibi ya batu
lelo oyo ba bien ya ba entreprise publique na biso nyonso ya ba service public ekoki lisu kozala saisi te toyokani ba bien ya ba ONATRA ya ba RVA ya ba SNCC ba GECAMIN bakoki lisusu kosaisir yango te liboso ezalaki ba vache ale ya batu toyokani bakulu na cravate bazali ebele bakulu na cravate bazali nini bango nde bazoboma mboko oyo bango nde baosala nini bami organisaka baozwa badesizio ya justice ya lokuta ya nini mpona koyiba mboka baboyende tolance eloko tobengaki état généraux de justice toyokani toorganizaki yango pendant 10 jours sous la responsabilité na initiative parrainage ya mokonzi ya mboka komonaki tata mokonzi ya mboka ayaki na baétat généraux ya nini ezali mbala ya liboso depuis mandat ya mokonzi ya mboka tata Félix Tshisekedi na barekomandation wana majorité ya baparticipants bazalaki plus de 5000 plus de combien baopté pour la suppression et un conseil supérieur de la magistrature toyokani création et un conseil supérieur de la justice po ete bato nyonso bakota na makambo oyo etali justice po ete ba-avocat, ba-huissier, ba-APJ, ba-IPJ, ba-greffier, bango nyonso na société civile bakoka kotalaka makambo oyo etali justice po ete justice elakisi te magistrature toyokani justice elakisi te nini justice ezali biso nyonso justice ezali yo ezali ngai ezali bato nyonso bato bakokosa bino ete barésolution ya état généraux ezalaki ya lokuta ezali bakulu na cravate bazobanga bareforme toyokani bazobanga nini bazobanga leta ekanga bango mpona bamagui na bango toyokani maboende mpona kochange conseil supérieur ya magistrature po ete tata mokonzi ya mboka ye nde azala président ya conseil supérieur ya justice boye te bozo imagine ke lelo tata mokonzi ya mboka azalaka membre ya conseil supérieur ya magistrature te est ce que eza normal lelo ministre ya justice azalaka membre ya conseil supérieur ya magistrature te est ce que eza normal est ce que eza normal ndango bozomona baabu ebele ministre akoki koloba likambo bamagistrat misusu bami organize mpona kokase yango bote bomonaki bino moko ndenge bagegere eza makasi bote moyen ya kosilisa kanyaka na justice eza te na boyende après état généraux bato nyonso majorité baoptaki mpona changement mpona nini bolingi tata mokonzi ya mboka azala membre ya conseil supérieur ya justice bolingi ministre ya justice azala membre ya conseil supérieur ya justice bolingi yango bato balingi yango batombola maboko batombola maboko bakamela botala ngo oyo eza population oyo eza nini na bende bandeko na ngai soki bolingi eloko wana esalema esengeli totala article 152 ya constitution esengeli tochange yango tosala nini soki bolingi ya solo ete ministre ya justice na bino oyo bolingi makasi boye te
akota na conseil supérieur ya justice esengeli kochange nini? Esengeli korevise to mpe kochange po ete na eta ya lelo ministre ya justice mpe tata mokonzi ya mboka bazali fragile vis-à-vis na bamagistrat boyete bamagistrat baza na pouvoir ebele baza na pouvoir nini? Pouvoir nini? dans ce bolingi changement esalema lelo esengeli nini? bomoni ete parquet financier ezala na mboka te organe judiciaire moko te sérieux ezali mpona kokanga miyibi ya mbongo ya leta. Miyibi oyo tokanga baosala nini? Baobimisa bango. Boyebi yango no? Miyibi ya mbongo ya leta oyo biso tokanga bango baosala nini? Baosala nini? Eske mboka ekobonga boye? Mboka ekobonga boye? Justice ekobonga boye? Ekobonga boye? Nande yango bazobanga ide ya mokonzi ya mboka ya parquet nini? Parquet nini? Banani balingi création ya parquet financier mpona kokanga miyibi nyonso. Tombola loboko likolo. Tombola loboko likolo. Olingi nini? Olingi nini? Olingi nini? Nazoyoka te bolingi nini? Olingi nini? Parquet financier mpona kokanga bakulu ya cravate mpona nini? Bato bayiba mbongo na bino boyete? Boyete? Nande yango boyeba ete projet de loi tosi toelabore yango po accompagner ministre na bino po ete projet wana esala nini? Esala nini? Bazobanga bolobela bango bobanga te, bobanga te. Oya likambo ya mabele boyete? Oya likambo ya nini? Ya nini? Tolembi prise en otage na bango boyete? Bazwi mboko en otage pendant longtemps boyete? Réseau ya bamafieux bazobanga réseau ya nini? Boloba ete ministre ya justice akokanga bango. Ministre ya justice na bino asala nini? Asala nini? Asala nini? Soki lelo esengi na bino bo évaluer ministre ya justice na bino bosala combien? Bopesa combien? Bopesa combien? Te mokonzi ya mboka azo évaluer ba ministre na nyonso oyebi yango? Ozoyeba yango? Évaluation nini? 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 Bon, sikoyo so bino balobi bokote ministre na bino ya justice. Nazoyoka te. Opesa bango micro nazoyoka te. Micro eza te. Combien? 1 sur 10. 2 sur 10. 3 sur 10. 4 sur 10. 5 sur 10. 6 sur 10. 7 sur 10. 8 sur 10. Oh, bon combien? 9 sur 10. Oh, bon combien? Combien? 10 sur 10. Combien? 10 sur 10. On lui mettait la maboko. Peuple validé. Peuple validé. On lui mettait la maboko. To changer méthode à Moussala, to changer. Allez.
Banakin oye, jeune Bazawa, jeune il y a 20-30 ans Bazawa, jeune Bazawa pi, jeune il y a 30-40 ans Bazawa, tombola maboko likolo, tombola, elenge tombola, bato nyonso ba jeune lokola ngai. Oh, tango ya banani tango yango omonaki tofongolaki oyo bobengi procès contre baini ya mboka ote contre banani olandaki procès wana contre bato oyo bandimi kozala corrompu epai ya barwandais ote epai ya banani mpona babotola biso mabele ya bakoko mpona basala nini eske bakoka yango bakoko botola biso mabele oyo eza likambo ya nini Simo Kimbangu akufela nini Lumumba akufela nini Bongo Laurent Désiré Kabila akufela nini Tata Etienne Tshisekedi akufela nini oyo eza likambo ya nini oyo baete na fongolaki procès contre monsieur Corneille Nangaa na complice na ye boyete bakondanaki à mort bakondanaki bango ya nini condamnation ya nini bato na ye oyo baza awa oyo bakangaki bango epa bafardese na biso bobetela bafardese maboko betela basoda na biso maboko makasi bato bana France sikoyo baabundela mboka bilombe ya ekolo bobetela bango maboko bobetela mpe maboko na wazalendo nyonso na Goma na Nord Kivu eza bajeune okolanga na yo bapatriote bandimi kobundela mboka bote bawazalendo baza banani bapatriote bote baboyi barwandais baya babotola biso mabele bote bakontinue koyiba nini baminere na biso nini oyo baete bakomi omi organize bakotisaka barwandais ebele kotia Ruchuru mpona baremplace bacongolais bakokoka esengeli tosala nini boende ndenge peine de mort boyebi ete moratoire nango ezalaki leve bote tokofaire exécuter peine de mort nini bato oyo nyonso bakangaki bacomplice ya monsieur Nangaa oyo bakangami awa condamné à mort tozozwa badisposition nyonso po ete peine de mort ezala exécuté
exécuter conformément à la loi. Ezala nini? Et qu'on servit à traître nyonso de naissance. Ok. Moto a trahi place na ezawapi. 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 Sanction na ezanini. Sanction à traître ezanini. Oyo ba ete tata Félix Tshisekedi azali suye morote. Na biloko na bango nyonso boye ba ete ba confisquer yango. Tozoteka yango. Bato ba déjà na mbongo ba mi préparer. Ba kosomba ba villa na bango. Oye na moins cher. Na nini? Oza déjà na mbongo hein? Mbongo ezali. Oye ba ete tozo lancer vente aux enchères. Vendeur na mbongo wana ekoservir mpona koindemniser bavictime ya guerre ya Est. Toyokani? Mbongo wana tokotinda ngo wapi? Bongo erepare badega oyo bango bazosala na armée rwandaise. Baboyende nazosenga na bino eloko moko. Moto oyo akomonela ngai monsieur Corneille Nangaa bote ndenge aza condamné ye na bacomplice na ye, s'il vous plaît boyela biso ye awa na Kinshasa. Boyela biso wapi? To lancer ba mandat d'arrêt internationaux. Nazoti en place prix. Nana lingi azwa prix wana. Nazosenga na garde du corps ya Corneille Nangaa azolanda ngai. Natie prix en jeu. Natie nini? Natie nini? Mbongo. Natie mosolo. Justice ya mboka etie nini? Moto oyo akokanga Corneille Nangaa condamné. Amemeli biso ye awa. Tokopesa ye prima. Tokopesa ye nini? Oke. Oke okangela ngai. Oke okangela ngai. Ok, merci beaucoup. Oye ba ete ba action contre ba auteur ya ba crime et ont continué na niveau ya CPI. To salier de CPI et banda ba enquête na bango contre monsieur Paul Kagame na ba complice na nyonso. Tokani esengeli to uta ba futa mabe o ba osa na ba congolais. Na boende bobete la ministre de justice na bino maboko. Etela maboko. Etela konsabuta maboko. Nyanya. Oye ba ete Constant Mutamba, chef de file. Il y a opposition républicaine, opposition nini? Opposition nini? Opposition républicaine, aya qui est mon côté. Parti na ye kombo na yango nojek kombo na monini. Mais balie na ye baza ebele. Yango bomoni liboso ba allié ya parti politique nojek ozali plateforme ya opposition républicaine. Opposition républicaine la kisi ete tozali ko accompagner eloko oyo ya malamu boete na eloko soki eza mabe tozali ko dénoncer yango boete pona biso ezali mboka ndekende liboso ezali bato te bote nasengi na bango batelema na évêque Pascal Mukuna bobetela bango maboko na mama Nene Nkulu aza leader munene ya parti na ye bobetela maboko na Dieudonné Kishi papa na biso évêque Mukuna honorable Van Walesa oyo azali député national élu ya Lukunga awa na Kin bobetela maboko na John Kudia
président ya Kopako, obetela maboko na ADECO, obetela maboko na équipe Mobimba. Merci beaucoup. Boyeba été opposition républicaine. Ezali sima ya mutu te. Toyokani? Mais ezali sima ya valeur républicaine. Ezali sima ya nini? Ya ba valeur républicaine. Bako sabino te. Opposition républicaine ils ont soutenu réforme constitutionnelle. Ils ont soutenu une réforme constitutionnelle. Tata Mokonzi ya Mboka a lancé idée. Boyete. Boko c'est la papa Félix Makambouté. Boyete. Boyete. Asengi na biso ba Congolais. To réfléchir ce qui tolingi changement, to pe tolingi révision à constitution. Boyete. Bon, bino bolingi nini? Nyanya, bino bolingi nini? Bino bolingi nini? Bolingi nini? Tata Mokonzi ya Mboka lingi aye ba position ya opposition républicaine. Position oyo nde nazo kende kopesa ye après meeting awa. Boyete. Ba militant ya opposition républicaine balingi nini? Bolingi nini? Bolingi nini? Olingi changement to révision à constitution. Changement to révision. Nazo kate. Nini? Bongo kuna bolingi nini? Bomi betela maboko. Obanga réforme constitutionnelle te. Boyete. Yango nde koete mboka na biso ebima na désordre ya lelo. Boyete. Désordre leki na mboka. Désordre leki ni na wapi? Boyete. Boko samate. Tata Mokonzi ya Mboka alingi changement to pe révision ya constitution pour na biso bilenge pour na banani botala batata na biso baza déjà na ba 60 ans. Boyete baza déjà na ba 70 ans. Boyete soki révision esalami ekozala pour na banani est-ce que Tata Mokonzi ya Mboka alobi ete azosala yango pour na 3e mandat? Est-ce que alobeli bino yango? Est-ce que Tata Félix Tshisekedi alobeli bino azolinga réviser à changer constitution pour na 3e mandat? Est-ce que alobi pour na 3e mandat? Est-ce que alobi yango? Bako sabino te. Bakinoise na bakinois. Andeko na biso misusu ya opposition. Oh balembi déjà opposition. Oh baza incapable ya komobiliser. Bako sabino te. Tata Mokonzi ya Mboka tikali koloba te changement. Tope révision à constitution ezali pona ye azala éternellement na pouvoir. Toyokani? Alobi yango so boyoki mutu aye kolobela bino yango bobeta ye bosala nini? Bobengana ye bosala nini? Azoluka kointoxike population. Mokonzi alingi botala constitution oyo afai nyonso ezali na kati tosala nini? Tobimisa yango. Boyete Kasavubu a révisé la constitution. Boyete Kasavubu asala nini? Boyete Mobutu a révisé la constitution yombalebele. Boyete la 2e république. Boyete Laurent Désiré Kabila asala nini? A créé la constitution. Boyete Joseph Kabila asala pe nini? Asala nini? Bon, et la fatigue est un peu
mpona nini bolingi te na époque ya Faci Beto totouche constitution oyo eza motema mabe te oyo eza kindoki te oyo eza kindoki te oyo eza kindoki te oyo eza kindoki te po ete bango bakontinue koyibaka mbongo ya mboka po ete azoloba ete baa na opposition nzoka bana na bango baa na bakabine na biso po ete nzoka na butu bayaka komona biso po ete na butu bayaka wapi bayaka wapi balobi azongelango bazoloba ete baa na opposition bo ete nzoka nde bana na bango baa na bakabine na baministère bo ete baza wapi baza wapi nzoka na butu bayaka kosenga bambongo bayaka wapi na butu bayaka kosala nini na campagne électorale nani afutela bango bacaution bayaka na butu bakendaka komona nani afutela bango bacaution nani afutela bango bacaution nani afutela bango bacaution nani afutela bango bacaution me nani apesa bango mbongo ya campagne nani apesa bango mbongo ya campagne bakosa bino timbeli bango tosi totimbeli po ete opposition ya libumu toboyi opposition ya nini opposition ya nini toboyi opposition ya libumu po ete balobaki ete bango mpe baza na meeting lelo po ete oke botala soki basali plein lokola bino 0-6-0 basali plein basali plein peuple epaye bango esali nini epaye bango esali nini discours ya lokuta discours ya nini ya nini oyeba ete makambo oyo tata mokonzi alobi ekosalema ekosala nini tokotouche na constitution oyo tokosala nini tokosala nini Constant Mutamba chef de file à opposition alobi nini osala nini tokotouche constitution ote tosala nini tosala nini depuis 2025 bomi préparé tokobunda po ete constitution oyo ezala touche tokorige baerreur nyonso oyo ekotaka na kati bote bote baboye nde natondi bino botondi boyeba ete Mutamba atikali na opposition atikali wapi opposition gouvernement oyo eza gouvernement ya ouverture eza gouvernement ya nini ya nini na kombo ya baopposant nyonso républicain boyeba ete tozosoutenir réforme constitutionnelle toyokani merci beaucoup na après awa baete tokointerpele bato nyonso oyo babengani bato ya mitai na mapango na bango toyokani apres awa nakoleka wana nakoleka wapi tozokita kokanga banani tokita kokanga banani na bino bato oyo bobotolaka bato misu mapangu na bango boyeba ete tokanga bino tosa nini tosa nini so babotola lupango ya kodenonse tokanga mutu wana ote tosa nini tosa nini tokanga bango ote bametre baza wapi place nyonso oyo bomonelanga kuluna
okanga ye bomema ye epai ya leta na justice. Toyokani ozozonga Tshisekedi abeteli bino mambo ya troisième mandat, alobeli bino mambo ya troisième mandat. Est-ce que papa Tshisekedi alobeli bino troisième mandat? Est-ce que boyoki yango na munoko na ye? Alobi yango réforme constitutionnelle ezovize individu te. Toyokani ezovize individu te. Bami préparé na ba élection pour ete tokobatre bango lisusu. Tokosala nini? Tokobatre bango lisusu. Tokoganye bango lisusu. Babanga te. Ote. Tokitsa ba drapeau na biso. Toyemba tokitsa ba drapeau. Na batu. Olakisa presse bato oyo bayeba kinois. Bata na bango. Kitisa drapeau. Force du progrès, drapeau kita. Mokozalinga mona batu. Drapeau kita. Ezanini mono baeke faci beton za lisuye moko te bato bakalisaka aza ye moko bamikosaki boye te bolobela yango te UDPS eza lisuye yango moko te boye te tokomobilize population sikoyo boye te ekomi bitumba ya balabala. Bitumba ya nini? Bitumba ya nini? Okota bango na potopoto. Na bango wapi? Na potopoto. Olumba deja ba chemise na bino. Olumba ngo. Apokuya bakabase. Ote. Lumba. Sala lokola ngai. Ozamoma ya potopoto. Kabasele. Ote. Kabasele. Ozamoma ya nini? Kabasele mokondo. Kokota na bango wapi? Kabasele na potopoto. Unaklodi na zokota na bango wapi? Kabasele. Wakota na bango wapi? Na potopoto. Wando wazobenda bango wapi? Wapi? Ozodindisa bango wapi? Wando wazokota na bango wapi? Olobela bango ete faci beton aza lisuye moko te. Oloba yango faci beton aza lisuye moko te. Faci beton aza lisuye moko te. Olobela bango faci beton aza lisuye moko te. La
politique qui va dérouler, il faut s'assumer. Il faut faire quoi? 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 S'assumer. À hypocrite, il est tombé. Voyez, bazoli ya mongo, mais bazoboya ozala mouillé. Voyez, bazosalini. Bazoli ya mongo, mais baboya osalini. Ozala mouillé. Baboya osalini. Mouillé. Baboya osalini. Mouillé. Oza bango tokomema bango tokotia bango défense na mai. Donc okokisa bango wapi? Wapi? Obela bango sikoyo Faci Beka azana mutamba. Azana nani? Na mutamba. Masakana kina président mingi na premier mandat. Bote. Masakana ki? Na Faci. Masakana ki mingi na Faci Bote. Bote. Olobela na ba Rwandais, na ba criminel lisusu awa. Na ba opposant ya pete. Bote. Olobela bango ete mutamba koti bitumboyo. Olobela bango nini? Olobela bango nini? Olobela bango nini? Obetela maboko nini? Maboko. Olingi na kopa makamoyo. Dokota makamoyo. Tondinga na bango na mai. Dokota na bango na mabele. Dokota na bango na potopoto. Doben na bango. Bakokoka. Est-ce que bana énergie? Otu na bango. Est-ce que boza na mbangu? Zala na mbangu. Zala na mbangu. Kokosa mutamba kukanga yoyendo.
Appelé à bana bato mitraille mokonzi alobi ntango azolongwawa ye kuna bandaka mbangu bana mitraille balobi Fongola. Makamba. Les solistes les plus dangereux, plus que les solistes de Michael Jackson. Allez, Coco, Zongi sur la maison mère. Go!
Loba. L'opposant lobi boye avant akende akoloka na mutu moko kota bato mitraille asoko vya simoto betala ni maboko pour la présidente après soki mutu moko mitraille alobi batu ya kuna ya Ndalu tomonaki mpe bango Les initiés de Ndalu. basinisie ya Ndalu eske bazali kuna bazali toyoki mpe mutu moko après toyoki mpe mama moko azalaki awa bato ya mpasa mpe bazawa na bato ya plaza mpe bazawa okotia 3-4 personnes mokonza epanama bakende tozosala deja mutu moko kota bato ya mitai baya bato ya babuku na baluka mutu moko aya deja tozala lobango bato ya site kaka bazabi baluka responsable moko mokonzi alobi bakendelo na kuna bato ya mitai mutu moko angatendeza sokosilisi bato ya mokonzi alubaluka mpe mutu moko abata mutu moko ya mitraille ape représente bato ya mitraille na lokambo alekisaka bato ya ndini brasserie mpe bazawa bakitaka bilanga mpe bazawa eske banakaluka mpe bazawa banakaluka bazawa pi Marché Mitel, vive le chef de l'État, vive le ministre de la Justice. Merci son excellence, tu es pour expliquer bino o ezali bosenga na biso. Biso tozali ba occupant ya marché Mitraille la cité Calctus quartier 1 depuis 1998. Tozalaka na 1992 na marché de la Liberté dans le projet de construction à marché et chef de l'État à l'époque Laurent Désiré Kabila Mouzé à Tinimiso la quartier 1. Mais aujourd'hui nous sommes surpris pour être preuve que chef de la municipalité Oyandjili aye kolongola biso alobi opération coup de poing balongola salité na balabala pona kolongola salité bakangela biso mi babengana pe mécanicien na biso na kati lelo de commune face ya GR balingi baclôturer biso lopango mardi toza plus de 6500 personnes na kati soki totiena basi na bana
tokokoma ebele toyebi eloko ya kosala te tozosenga mpe leta mosala te mpo tere apesa biso deja eza mosala yango tosengi papa osunga biso totikala na esika na biso wana tobokola bana Merci Mokonzi. Merci Monsieur l'Excellent de m'avoir reçu. Nous avons un problème à voir et c'est là qu'il problème il y a conflit familial. Comme pour ça, va désigner juge liquidatrice. Liquidatrice ailleurs, a commis pour ça la réunion et puis ma commissionnaire. Tel que nous je suis parmi les héritiers de la famille Wana. Accueilli, a teki le bango, a commis comme la Moussouzou, a zopé sa bango. Or, biso tozali la succession ya bana 4. Parmi bana 4 wana, asali licitation ya magui. La licitation wana asali, abosali kombo ya mwana moko, azalaka na poto. Ba yesa sikoyo, ba yeko déguerpir biso. Tant ba déguerpir biso, tokei la palais de la justice. Tozali 6 reports. C'est la sommation. Quand on dit sommation, tu sambi, va faire ce biso arrêt. Alors que tu es dans le tribunal. Tu dis que le tribunal, tu sambi que la maligoso, va nier vente voilà. Tu vois pas greffier indépendant. Va greffier indépendant, va se dire biso la hypercrie. Va se dire biso la quoi. Pas même 2 mois et demi, va déguerpir. Tu dis que papa, maintenant mon nom, la monnaie Moïse. okende kolongola bato wana na lupango na biso tozoka na lupango na opération ne avia Hervé Moussa nalalaka libanda fami moko ezwanga na nji nzambe atindi yo awa koke oyoka ngai papa yoka mawa tolaka libanda bakoki lopango na baparadesi batongi ndako Ça va empêcher toi. Ça va empêcher toi. C'est bon. Mais voilà le people na imo. Nyanya. 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 Pona nini peuple congolais balingi ministre na ye ya justice eza pona nini olobi eza pona nini nazoka tia poni pona nini bolingi ministre na la justice olobi merci nayoki bino oyeba ete nakodecevoir bino te toyokani nakodecevoir bino te natondi bino botondi nayebi ete oyaki awa banda tongo oete bamisusu balalaki awa ovandi na se ya moi banda tongo bote natondi bino botondi nzambe apambola bino nzambe apambola République démocratique du Congo oyeba ete badoléance na bino nyonso nayoki yango oyote
naza ministre na ministre na peuple bamisusu balobi awa te babanga te tokoyoka bango toya mbongo oyo ezalaki échantillon toyokani bobanga te tokoyoka batu nyonso oyote tokoyoka bino nyonso oyote bobanga te bato baokanga bino arbitrairement tokokanga bango oyokani tokondima te ndenge tokanga bakuluna bakanga bainnocent oyote tokondima yango te yango bomoni toza organise baprocès nazomi rassure te bainnocent bazala na boloko te oye tata mokonzi ya mboka alingi makambo wana te tolingi koyoka te ete mutu bakangi ye po ete awelaki mwasi na mutu mosusu mwasi esengeli kolinga ye na maloba to na mbongo na yo ote mpona yango kokende kokangisa moninga te justice ezali lieu ya règlement de compte te toyokani makambo ya mbongo ya suki balobi bato bana suki ebele lokwa ministre baaderange bango oyote eske lisumu kozala na suki ebele samson azalaka na nini me mabe nini eza nini eya mabe kozala na suki ebele bolobela bango baza baini ya mboka suki ebele ezalaka ya barévolutionnaire ya banani bayakuza wete banani bato batimbela bato babundelaka mboka wete bato basala nini lumumba azalaka na suki ebele te lumumba azalaka na nini aza hero to aza hero te toselebraka ye te ministre na bino ya justice aza na suki ebele to te sikoyo soki otiki suki ebele oviole loi baokanga mutu ana suki ebele boyeba ete tokoya na bango na mai tokoya na bango wapi krokodile nganda okoya na wapi tokotinda na bango eske bayebi nage bayebi konaje tokolakisa bango natation ezala nde nini baomela mai baosa nini bameli mai na nsima tosala nini tokosala bango kabasele tokosala bango nini nazo encourage bajeune oyo baocomprendre idéologie ok Thomas Sankara azalaka na suki ebele bote Che Guevara azalaka na nini Fidel Castro azalaki na nini Bono basavimbi bazalaki na nini Samson azalaka na nini
Laurent David azana nini la tondi bino botondi va été mobilisation na bino na sepeli na yango tozo continuer ambiance tokobi na ti bote tokobi na lelo ti mais boyeba ete so ekulu na moko amonani parmi bino place na eza wapi angenga naoluka kulu na moko naoluka nani moto oyo asalaka désordre moke moto asala nini asala nini boyeba ete moto asala désordre moke akuluna anani bazokanga ye mpe azokende angenga e awa pardon ekozala lisusu te peine de mort mpe bakosala nini obomi bakosala nini olobela bana na bino bavanda na ndako bana basala nini bamitosa basala nini olobela bango mutamba akotimama bakuluno oyo olobela mutamba akoti nini akoti mamu nini akoti wapi sala na mbangwe